Mbote mbote na balandi na biso nyonso balanda biso na chaîne na biso ya Flairmont HD. Ezanga molobeli na bino Pelé Tamfumu garçon de disque. Mutalorota micro na balabala. Ya micro na saka système à balabala. To lingo sala émission na Pelé Tamfumu garçon de disque. Alorota micro na balabala. Obengi donc ba numéro na so. Merci beaucoup ça partager émission na biso. Bo s'abonner, zo sala biso bientôt que de bien kalaté to beta de Bika. En tout cas bravo d'abord na ba abonner na biso. O bazo linga musa na biso. Na o bazo critiquer, na o bazo pesa biso ba chance. En tout cas bravo na bino nyonso tout a besoin na bino. Naza na invité nanga oye bit. Merci na message nanga na ye. Dembo embo. Moi c'est Mandef. Babi moi ça Mandef azalaka moko. Na Angola pe moi ça Mandef azalaka moko. Sala Jumbo. Babi Sala Jumbo pas comme na Mandef na mona ki na Mandef. Merci na Guy Massamba directeur, merci na Rocky Massamba da Silva. Merci na Emoro Dembo Embo. Nazane ensemble, merci na président Mukoko. Dembo Embo. Président Mukoko. Président Mukoko. Mon président Mukoko Bambote Siko Zali. Toujours. Bon début à semaine donc voilà, on est ensemble le même moral. Babi de loger à Paris, Paris et ça bisora. Actualité ainsi comme Sika. Donc je suis avec mon vieux Pelé Tamfumu. Toujours. Donc voilà. Bonne santé. T'es quand on a mikolo kabo. Ah mais lobby mambo ça là qui na aucun restaurant na liaki trop lobby. Allez donc boki donc. C'est là Hervé Mboma bazaki wana donc aboma ballon donc voilà. Ma gloire boulou kutu bazaki wana. Donc ceinture bazaki bien blindé. Ma beauté image, ma pratique ma CD. Donc on était vraiment grand complet. Et Tolia qui bien. Na yemo. Bilenya pas ça scène de Jogo, Adel Jogo, Babou Danseke. Ah, zala qui fait wana. Et la man et lamba. Donc c'était Arnaud, babi le vrai italien. On somme à terre ma pièce rare na Paris. Donc voilà. Patrick Pete. Na so Patrick Pete bilamba tout le monde était là. Ah ouais. Donc voilà comme un dimanche. Alain Ganga. Bon on a soixante qui wana donc voilà. Merci beaucoup Dembo na moni pe tozana mo eloko mo beto beta leka to message ko beta ba biloko biso ndenge kaka ba fisto mo la ba ko mo sepela na dio yango na sa yeki ke ba o message na ba ba message dio ke ba ko mo message na ba message yo o kengi la no ngai mais mo cha commentaire fisto mo la babi Triska Makengo honorable Triska Makengo vraiment ouais babi mo kwa ko so ba respect belé Dani Pova. La question de la réponse est Dani Pauvre accord d'Abundes. Dani Pauvre accord d'Abundes. Il y a ma zone numéro 1 registre l'appel. Dani Pauvre accord d'Abundes. Couleur de couleur. On va solo dans on est micro sur les chansons senti. Na ba parfait. Lix cosmétique. Babi les sel moi sur Zoteka, ba parfait un solo à grande marque. Ba parfait à grande qualité. Ba parfait à haut de gamme. Donc voilà la primero abordable. Alors bien, na 30 €. Donc na 30 €, on l'oublie sur la moelle bien. Ok. Donc merci voilà. à Christophe Mandiangu, grand Diogo na biso na ta Bundes. Je te salue à passant. Bonio. Na bossa peut-être Richie basket. Ouais, toujours. Fire basket, Chango basket, Guy basket, deux continents. On est ensemble mon vieux. Dadi mavungu vungule. Bato benga nga balobi ke na lobela concert ya Richie te na Belgique. Richie na concert na Belgique. Ben Richie na concert na Belgique, bon le belende ni ya kangi ba musicien, so bon le belende. Akangi ba musicien ça veut dire. Na ba musicien ba ça l'émission, non ça les promotions. Ba to ça les promotions ba to ba lira na mbongo na o apesa bango, ba za mieux placé au ça les ba promotion. Chiko, biso on reçoit la promotion à travers par exemple ba inviter ba musicien na ye. Omoni, soit musicien. Ba le kapena ba émission. Ba le ba émission. Et là on fait la qui avantage. On apesa la biso moi énergie, courage. Ya rokende bi ka na lobela wata parce que musicien na na plateau na ngai c'est mon invité siko ye alingi ba musicien ça la émission te bureau et kangi ba musicien ceux qui 20 musiciens za na bango wana bakanga mi vraiment ata yo moko siko to lobela ngondeni ngala mona ki vidéo ya promotion na mona ki yango na si na lancer yango tout à l'heure ba mona on a imaginé quand on sur la boye ba mona on bolanda en direct en bête en Belgique le vendredi oui. Donc, 8 novembre. Non, c'est samedi ou vendredi? C'est vendredi 8 novembre. Ah, ok. Donc, Redia Obeta samedi, semaine d'après, on a ya Obeta. Donc, Obeta. Na Paris, tu vas l'aider. Na Paris, tu vas l'aider. Belgique, tu vas ici vendredi, vraiment.
ba jeudi oyo okende jeudi ake jeudi biso tokende kaka vendredi na ntongo nde tobandi kokende tobeti oma aller retour toke na ntongo tokomi totelemi liboso topikle wana ti eya bino bokota concert biso siko tozonga pare donc tosala yango na système ya bongo. Ah, ok. Eleka bien wana yebi na nga te wana ya goga turo owera moto ayaki comprendre turo owera moto ayaki siko toyebi te soki héritier wata aozala ye moko parce que to na besoin ya en tout cas Europe a besoin héritier wata ye moko bana besoin te ko etela ya koyemba etela beta drum etela beta basse te mais c'est le chanteur doit chanter mais c'est le chanteur doit chanter enfin on devoir bisochi azo devoir biso ndenge aza boye combien d'albums soki 3 albums na ba single honorable ekutu te gombe na gombe hein azo devoir biso abiseli biso retirada mi ange mi démon comment on dit chemin de la gloire 3 albums wana nyonso tu wana ezosenga bamisia mpe balobela te balobela nano te ye alakisa biso ngo na podium bamisia mpe alakisa biso ke ngamu nabetaki boye ngamu nasalaki boye ngamu nasalaki boye azo devoir biso héritier wata azo devoir communauté congolaise mobimba eyaka biso na Paris te mais héritier wata ndenge aza na azo devoir biso tolingi makambo te ke te wera yaki etel ayaki te toza na besoin kaka héritier wata ye moko na bamusicien wana ezalaki premier concert ne mpe na Europe ezalaki premier concert na ye te héritier abetaka ayaka na ye deja ayaka me na France arepetaka deja te répété eza concert te mais eya mini concert bon ela mini concert parce que tokota yango gratuite tokota yango ya payante oyo deya efutamaki parce que ezalaki ya mpona scène musicale mais avant wana epa jonga tofuta bambongo bon bamettre atyaka bango wana bafuta eza ofele afuta bango mbongo. Merci beaucoup Dembo Wembo, merci beaucoup na Christopher le grand Diogo Christopher Mandiango toujours yo na lobaka yo kaka tina aussi ça na lobaka Christopher Mandiango na belolia qui est pardon kaka Diogo abeta pina na ligue ya Bundes ya solo donc yo mam na sala yo ngabia c'est relé bien ouais na zongi na question na nga mususu lelo tomoni sortie médiatique moko chobima ya Félix Oise quoi bien azotonga Kofi atonga Kofi te batongaki ye pa Kofi na migenyima bon voilà ndeka olobi siko babi na kati ya makambo wana mutu aocha songi eza Tchura Mboma te mutu achaki songi te Tchura Mboma mutu ayebisaki Félix Oise quoi bon ok Tchura Mboma ayebisaki Félix Oise quoi donc ye mutu achaki songi batongi ye Kofi atongaki ale Tchura Mboma ayebisi yango Oise quoi mais nga nayebi ke Tchura Mboma azala songi te po te azala alobaka vérité nani ayebisi yo nayebeli bosko makambo wana ekomi pa Oise kwa ndeni mais bango nyonso baya bavie yango nga naloba nayebisaka tout le monde pendant la nuit tout homme est suspect omoni confiance na mutu te parce que oyo eza média bapesaka confiance na tout le monde te il faut kozalaka na méfiance air moko kolakisa teka yo ndo solaka na bentel parce que ezalaka na eloko mwa moke yango etrahir yo omoni ekobebisa dignité ebebisa crédibilité na yo ocomprendre na niveau ya Oise kwa na niveau na ye na bacapacité intellectuelle na ye nde tobengaka monsieur Google azala mutu ya otanga nkombo ya Tchura Mboma na télévision te même si Tchura Mboma mutu ayebisaki ye mais azalaki mutu ya kotanga nkombo ya Tchura Mboma te donc place wana tolo Oise kwa asali mabe place wana vraiment vie asali mabe place wana vraiment le roi vita bayoka balanda ba Diamantino mabanga ya talo ba mokondi suza putu leon te akoka kotanga ezala nango mpe normal otangi eza normal te na niveau na ye te na niveau na ye te bato batanga ba école maternelle te nde baosala yango mais ye te na niveau na ye te bantelo baza wana bapichu sete baza wana bapichu concorde baza wana bato baza wana ebele na nsima na ye akosala makambo te aosala yango na ndeni aosala yango na ndeni mais asala yango te ndeti kaka na oyo alobaki na nga likambo wana eza mpo na nga nga namoni yango eza nango mpe mabe te alobi na ye verité te ya kotanga nde komba Tchura Mboma te ke Tchura Mboma moto ayebisaki yango wana esalaki ye mwa trahison ke Kofi asekaki ye mpona bavisa likambo bavisa yango siko esaini mais ayaki mpe kasi ayaki bamise me batongaki ye omoni batongaki ye esali ye sikoyo bien te
Hein? Donc, il y a Joe Lili Batonga, ne bazawana, baza mieux placé à conseiller Wazé quoi, dans ma kababongo. Au moni, bon, moi, ce que moi, pas à moi qui t'étine à musicien, mais il fallait pas si koyo, citer combo ya Chouramboma. Parce que ça, liberté sonner ma baie. Nata normal, vous me sonner ma baie. Au moni. Parce que Chouramboma, ça, la 80 000 émissions, et pas ya Migenima. Presque émission de Nyon. À ça, la kuna yo robenga boy mais kuna comme on dirait un contrat. Chaque dimanche, ceux qui allo Congo se fait émission les Karawana. Donc voilà, bah propos ya boy quand même et si ça va valeur, et si ça va valeur de tout à la boy. Ya on a lobby dans restaurant. Eh bon, comment dans le banabi vieux. Awa to la presse. Confiance na mutute. Ouais. Tout moi ni elle on a sauté par la munoko non. Et ça matière. Et on va ça mutu écran et rediminuer yo. Yeba ozolo baba propos. Bien sûr. Vous comprenez? Oui. Dans la méthode toujours tout en garde. Là où il y a du monde, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Il y a des mots où ils ont prononcé, maman mususu et Rose a la prononcé té. Mais dans des viera mo ba ba ebani donc ba rakila ba musicien ngama lingo kota kotango mingi té parce que au côté la oyo na kuzu baliaka na bango fufu. Totalaka guerre ya wenge musique na wenge musique maison mère. Na wenge 4x4. Njoka jibe na wera bana ba ngolia fufu. Kaza kopa la. Ba mabale belé kufa pour la dossier wana. Mabale belé kufa ba église kabwana. Tan soki yo mwaso bomi libala. Pour la masolo wana. Pona mutu. Ba 12 beta ma wana basi mususu. Azana sans esprit. Abomi libala na pour la mutu boye akero linga. Donc ba mabele salama wana. Ngaba guerre ba misela kota ngote. Na linga pe okota kota ngo mingi te. Bango ba yebani ba mikolo mais. Donc lo ba kimbala sima. Vient na biso muko abongo Wazé quoi aloba lisusu ba propos ndengwana te te ba yebani kaka parce que aloba kaka ba aloba kaka ba tumba ba ta minduki ba tumba kaka. Merci beaucoup Dembo Wembo. Bo s'abonner na Flairmont HD toujours bo partager mission na biso biso awa to finga raté il est un fou mon garçon de disque neka Gilles Benzoula les trafiquants ndenga loba na pelé un fou na lingo finga raté Adela menga euro million. Merci na Gilles Benzoula na conseil au Pesakinga. Bino pe basi pe lelo boko mo benga na biso suna. Bo benga na déjà biso na ba parler. Ya beto pour ça na awa. Bo benga na biso déjà na bandako. E bo skwesen. Bo benga na biso ko boko miso na ba niveau ya ko tumba biso na mikanda. Falta du respect. Na mboko yo. Falta du respect. Bo ndo tumba biso mikanda. Falta du respect. O benga ninga na ndako. Tika ngala kena mukanda na ngati. Siko na lobi yo na zo loba. Yo mobile na ngati ndako ba ndo benga no ndeni. So on a vrai no vraiment ba ndo benga no ndeni. Mais to moni artiste Bercy mwana. Biso nesto moni partout. Batumbi bazuna biloko na ye bachango libanda. Bazui mukanda na ye batumbi yango. Eza na basi kotumba mukanda na mboko oyo. Kotumba ba preuve ezali atumba mukanda soki personne qui ne porter plainte. Avant mobile qui ne porter plainte. C'est que moi j'ai pas chez les Congolais, bazana ba faciliter ba pardon. Ba li ko se mendier chez n'importe qui. Bolingo ba mandia yango te. Bolingo zaka sacré na lobango tout na émission na ngai, l'amour est sacré. Muto alingio sincèrement a obomba yo a batela yo a défendre yo. A faire éviter yo ba danger no surtout dans la tout autour na yo. Omoni. Alors muto ya ba lingio ni ke ba lingio ko linga muto la faiblesse te. To boy te yo za star ko linga mutu eza faiblesse te. Yo omona te ke muto soka lingio yo za star oza moni lokola ke basi tout ya Paris ba komi ya yo. Osomona. Elo ebungisaka net makambo wana po ekoma bongo eza ke mutu a perdre. Ozo perdre ozo bosala ke oza na mwasi oyo abombaka au du 1er au 30. Bo faute mbanga. Ozo chika ye mais okokomisa tala eza na bato oyo bakoka kodigere kanda te. Omoni kodigere kanda. Obise so kande sili pe mutu azonga pe ona sa. Te mutu mususu ozo azwi décision na esika libongo. Baston. Tu dégages. Siko tolingaka te ke tozosala babolingo moko boye tokomi lokola baadversaire. Ozomona yo lali mpanje ozala eloko nini obeta elobi. Mwasi mpe alali kota ozotala eloko nini obeta olobi. Bolingo nde eza faut toyebaka ke toza en couple il faut te bandenge kosavourer bolingo na biso. Aire ya musique eza aire ya musique. Aire ya matolo ebika nde na mère ndeni nga vanda na staff matolo aire matolo ya aire matolo. Aire eza ke ozongi papa mobali na ndaku eza aire ozongi mobali na ndaku. Eza te ke ofanda kati ya ndaku na mwasi na yo. Est-ce yo ozokotela basi
to contre mibali nazokotela parce que eze lo mobu e o esu batu te nazokotela mutu te eza problème te artiste le quoi Bercy siko na ba biloko na nalobi na babengela embila na baboke biloko libanda na batumba batumba mukanda na nga pesa nga biloko na nga na kende na mukanda na nga biloko mais siko po ekoma tina point wana ya kotumba te po ekoma na point wana basali baweli nini oyebi ke eza na basi te parce que Bercy aza star kasi yango toloba tokotela ete yobi combien de fois moi ça fona kotela Bercy nalobi oyebi combien de fois nga nazala témoin mwasi wana azobenga pisha kino apesa mbote esika ezali Bercy aza wapi ozomona Bercy aza star olingi star fo za na nabi siko star aza na 3 bolingo te aza na 3 bolingo maza na air na ya kosala siko bolingo nga combien ya 30 secondes Bercy aza star star elingele mwasi te Koffi Olomide se retrouver na maboko ya Cindy Ndeni te nalobi te mwasi Koffi Olomide nalobi azaka chanter za Koffi Olomide Cindy se retrouver mwasi ya Koffi Olomide ndenge nini mpo na lobake bolingo de fois oluka ngo ekomaka mpasi mpo na ozwa ngo banoseka Cindy baconcert ebele na début ya carrière ya Cindy ata ye moko Koffi anondima te ozomona mais koyemba nanu te yakoma mwasi na ye te kozalaka esika aza wana estce akomaintenir donc aotala ye Koffi atali Cindy écart ya baage te vie sociale nano eza ya makasi ya molai ozocomprendre ebanosenga esengi Koffi baeffort ebele parce que alia azalaki wana aotala alia dessin nzambe pembe waloba lokola lituma mameyenga mwasa mwindo te kasi te Cindy aye wana esenga Koffi baeffort ebele mpona Cindy azala ndenge aza lelo wana mpona loba nini ye moment balongolaka kazaka ya kistar parce que ozongo oza na besoin osola na mwasi oyo aza na complexe na yo te omoni mwasi oyo atali so bapembe boye te mwasi oyo eza ke soki eyini na internet oyebi ke te so nakangi telefone na mutu ngo na osola na ye a tête reposée omoni yango wana nde ezaka important yo kozwaka teke kistar oye nango na kati ya nini babotaka po ani omona te tout le monde akoma lelo mwana nga akoki 18 ans mon fils surtout na poto sikoyo babotaka po ani parce que bayebi ke y aura un moment donné musique ezala esu te obeta concert te ose retrouver yo moko na bana na yo public wana ebandaki kosomba public wana ebandaki kokommente bazali su te papa noel ye wana ti combien de njembo oyo akoma mais lelo oyo akoma face ya miroir soki alalela mbeto aza face ya miroir azosuba na bilamba est ce que public wana eza lisusu yo kokende concert ozobina nazwaka na pasi etika na sepela mais mutu akomposa nzembo wana eta na ye lelo oyo basi oyo banda olanda est ce que baza lisu lelo te basi baolanda te mais gouvernement fo eta makambo te magwama bagouvernement aza artiste oyo asalaki mais nalobi ata gouvernement esali mais vie de famille merci beaucoup Dembo mbo partager émission na biso merci beaucoup na Vero Kirizet Kiri merci beaucoup na Emo Sugi Masamba merci beaucoup Papi Malanda motema Nathalie Malanda Nathalie ngalinga place on na tie Nathalie yo sa elangelo mo sala te ngali rate pardon merci Nathalie Talo vraie chérie moi ça s'appelle Magali Talo Yambiji nazo ba kutu donc Magali Talo merci tiko otonga na batongaki Koffi Olomide Koffi Olomide batongaki waze pasekaki selon état que Koffi grand prêtre icône ya Congo icône ya Afrique asali trop est-ce que ça ko bebisa ba réputation na ye to izaka elo mobo ele kana na ndenge wana ba biloko na Koffi icône ya Koffi Olomide biloko na Koffi amona ngo ebele yango esala Koffi viera mona ngo ebele donc asepela ane nango viera mona ngo ebele esika siko aleka bango yango wana guerre d'esprit donc aza suna eloko akobanga te donc nyonso eyelaka ya abunda baguerre ba 40-45 abunda guerre wake up ebele contre abunda guerre wake up
Kofi pesa mo basangela ya ba. Abunda ya. Saiko. Na lobi abunda. Wengi ensemble. Makangwa mama abenga ki obe papa. Papa Wemba. Ah, vie pas bunda, papa Wemba. Abunda. Mais siko réputation ya Kofi Olomide. Orphelin mukolo ba comprendre mama uchi okufa yango esala ye bongo. Vira mbaloba bongo abi depuis mère na ya kufa. Donc muta conseiller za raté. Muta ndo pe ki sa papa Kofi Olomide ke tika boye ezaki papa Wemba na mama bango na mama mi. Dans le roi vient beaucoup la kenda. Atika na mama mi, le roi mama mi akei. Donc yango moni vira mba père de la minute. Donc ça pour la divorce c'était na lia. Rien à voir. Mais ça absence à maman mi. Te mami mta manqué, maman ne mta manqué. Donc Kofi Olomide kantaka maman na tika l'éternel. Vous comprendre parce que maman n'a pas ça qui est nyonso, après ça qui est naissance. Après c'est éducation, encourager mon fils va de l'avant. Kende liboso. Yanda mona ndale nga mona mama mi. Nga mona mama mi. Nga mona mama mi. Donc ye pour la mona que maman dans l'éternel. Moni, mais liwa asala effort à son bataille liwa moki pona maman na tika la vivante. Mais Jamba liwa va son baraté, Jamba décida autrement. Donc voilà. Et là ça la vie Rambo c'est une façon de se défouler que na zangi bato ba bande ko pekisa ngai. Bana lo balanga Rambo, Kofi, Tika, Antoine, Tika. Donc azangi batwana. Donc deux personnes wana yango ne yemo ngai te yemo mutaloba ngo abi bana na koma orphelin na kimukolo. Andima te ka jour ya ko orphelin. Mais to sani. Bon, ça peut ça honorable Cindy Leker chance. Même si peut-être yemo ta ko bando calmer ba nerf ya vie mais yema munevi ramoli wana. Donc to peut ça Mama Si. To peut ça chance ramoli wana. Merci beaucoup Mama Si babi ramoli wana lia nini. Ramoli wana. N'importe quoi. Ramoli wana la polémique. Merci beaucoup na frère HD. Vous s'abonner toujours, vous partager mission na biso. Merci na Yemoko Baron Kisolokele. Merci na Yemoko Abuni Dinganga. Abuni Dinganga ya yo yangwana. Tokomo kene na biso presque na suka. Tomu yorobwazala kiao. Ouais, ami frère. Babomani na. Ami frère na Canada. Babomani yena Bercy. Ka Bercy kaka. Titi. Tanga longwe awa kekini. Akomo bimana mwasi ya Bercy, mama ya bana ya Bercy. Kwa tika na kisasa. Omona ya ba revanche, c'est quoi revanche ya ni nabi yorobo ana référence ni mamba bolimo. Référence ne za ga mutaro za na référence mamba bolimo. Ana référence ni. Yoro kende rozwa rando rakine za mambu ya musique. Soko mona ki moyen te bo sala musique yorobo bino bale bo sala na question réponse. To mona ngo kari asala ngo na nani karité Youssoufa asala ki ngo na asala ngo na nani question réponse ba finga na producteur a tchembongo ba tche musique ba lati ba casque ba finga na bon ezaki normal ezaki loyal donc elo mo bo sali yango pona vente bo fingani mais ekoti seli bino pe lisusu mbongo yoko ya raté ko sala des arts bêtises moko boye oyo ekoti seli mbongo te alors yoko ba sali yango erogane nini. Bon, pourquoi maman Abana a participé confiance na akebimana yo. Mais eza na kasi on a l'obité, moni eza na basi mususu. Bazo ba mérite raté. Déjà que papa Abana na ye. Ba mérite raté. Azana rando na muto. Basi mususu ba mérite raté, il mérite pas. Comment na moi ça azana a bassin. Azana oboy, alatara achara ba kabelo milaiti na lifendende. Alatara ba talent, ce n'est pas dit que ye aza synonyme ya rosala intelligente. Ou bien Rosala sage, comme une bonne femme. Non. Maëlle est toi qui est dans la cima. Et puis, dans la moi, cima, n'a bien, dans des gens parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tout le monde a un belé là-bas, attends, à Paris. Au monde, il y a Bota dans Italie, à Botina Italie, bah, musicien. Au monde. De tourner à Kaba, on a bango. Et donc, et la berre, Moroboé, et ça la sonne en fait. Et ça fait kilo ya batterie. Et ça la sonne. Et ça la soni ngani na boy ya pelé au moins ngani na sala boy ngai na sala benga nonga mutema mabe benga nonga impoli
mais na kolinga te pour ça na pembe na mobali oyo ngai na kolinga na ngai te na kolinga pe to kofandi bo te mobali na yo aza vie na ngai aza petit na ngai na kolinga na ngai te na lingaka te pour na bêtise wana to tutana te oyo ezala te koya par hasard moko boye te na boyi na ngai makambo par hasard 100 mètres mobali na ngai kobengaka ye te kotindaka ye te eloko moko te kosengaka ye te ata boyebani mukobo kokutana boso po boye ebuzoba sikoranda ngo ndenge ekomi bongo te me boye eza buzoba un jour boliaka esika moko voilà bomelaka esika moko mpo na eloko moko ya mokie ale yoki kozwa esika mutu wana omoni ezala ta makango ababoti te to comprendre mais oki kozwa mutu oyo abotana non oganye nini kande yango Bercy mwana abomeli ye nani Bercy mwana abomeli ye nani oyo ezaki eyoro bwazwi audace manque ya référence yango na vie soki omoni mobali azanga référence yaki atelemaka bo alingaka mwasi defe bakake mutu wana ye aza mobomi ye ayaka nde nini aye atongi na sa kotonga wana apres azwi mwasi na ye bosiko toloba nini akomi mpe frère soki azalaki na capacité maka nde eza boye mobali oyo azalaka atelemaka maboye kilo atelemi abika etenga nake drage mwasi aodrage mwasi akelinga mwasi ya Bercy te akelinga mwasi ya Bercy te so omoni mutu ase permettre kokende kolinga mwasi ya moninga na ye kutu te mwasi ya musicien aoluka nini Bercy ana mbongo malonga te oyo ezake akokende kozwa mbongo ana bandako te lokola Koffi Olomide bahotel ezali banini ezali mbongo ekotaka parci parla Bercy ana eloko moko te azodebrouye na poto aoluka nzela nini ya kosan sortir malgré batumbi ye mokanda na ye malgré batumbi ye mokanda likolo nango yo moni ke ya moni loko avantage ebese makambo ifaka akontinue na mamba fali ti ye alobaki akontinue na mamba fali ifaka akontinue na mamba fali asuki wapi bapreuve eza esu te bavérité eza esu te bavérité eza esu te te bakebisaki ye te lokuta na lokuta eloko moko te moto akebisaki ye te lokuta na lokuta lokuta na lokuta preuve aza na eloko te lokuta na lokuta matière a te merci beaucoup Dembo bana bamatière te bayaki na badistraction boye na bomo teka bakali akomprelaki yango asutaki ye bakali akomprelaka bien moto oyo azodiembela nde ngai azodiembela nde bakali mais bakali mpe alingaki ye mingi te alingaki ye te bakali aza tala journaliste azalaka camarade ya mutu te conseil na opesa o kozalaka camarade ya mutu te ils sont na pas d'amis toi na camarade te okoyinde soki bakatumba o batikiloko otante merci na Élisée Fataki Émilie Fataki merci na Popol Ndeka merci na vienanga astronaute baccalauréat ye wana astronaute baccalauréat Renate Issa États-Unis 91 merci na mère doublée Esther maman na bonheur ya yo yango na kati Allemagne Kingi la coiffe Erickson Sadat comme na so presque na suka peut-être aux na mois de maloba moi batina yo bon s'abonner kaka s'abonner massivement na kati ya ba chaîne na biso bon massivement visibilité ça biso bien tozo kendeka toza besoin ka to betaka 10K te to beta 10K te to koma na 10K to avancer to umeli pe parce que to umeli na umeli la kutuna yo lokota moi micro na balabala na umeli en tout cas bo donc to lingi suba jete to na umeli yebisa ba massa no ba italien na ngembo on est ensemble donc voilà tous ensemble na bino tobosana rabino te baron qui solokele bongo vino Valentin Congolo na Hollande tabaki la ko ba chapeau comment dire chaîne TikTok bakanga chaîne TikTok na TikTok te donc voilà na sala ngo après Francis Mundabi pa bengaki Francis Mundabi donc nazolia te yale saraba mibali voilà yale saraba mibali OK Guy Massamba pa yaki a monanité ba monana te merci beaucoup tolobaki o de quoi koloba to fingi mutute ngai ana finga raté bo commenter na se na yebisi bino ke na lokoti na nga micro na babala bo pesa nga ka conseil bo komela nga na se bo mesa na biso bo mesa na ye moko Dembo Wembo Flairmont HDY yo kolo chaîne tozo travailler na biso ensemble yaya na lekina bo tika okanisa ke o boy na ote o yaza le bapesa mutu explication te apelo ozo pesa mutu o pesa na explication te
ezala bongo zuwa te ya pele gel douche ezouta epa Dani Pauvre accord ya Bundes parfum nazopakola ezouta epa Lux Cosmétique epa Matondo Mama Congo mafuta nazopakola ezouta Canada epa ya Lino Leboga na Canada sikoyo o se justifié poani. Merci beaucoup na Yemoro Dembo Wembo basabone kaka bosabone pona lelo pele tamfumu asuki na awawa ciao ciao.